Bonjour, 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 bonjour. Mbote, 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 mingi na bien surtout ba bolinga mama Elia Nitu. Na pesi me ba mbote. Ba boy ma vie puis muko wazima. Est-ce que vous allez bien? Boni bilo mande konanga. Est-ce que boa malamu boni santé bola muki bien? Bola muki na kimia kola muka eza habitude de ceux qui nzambe apesi ope mabomoy. Faut que ba na kumisa nzambe kopesa nzambe merci pour mingi tolala kina bango pe. Bala muka kite nzamba sepela kaka azwa bana na ye alors ceux qui tozana bon monito kumisa nzambe merci mingi na bien surtout bo disposateur no pour otama Elia Nitu merci mingi na ba oh nous surtout bo sepela kana émission ya maman Elia Nitu na ba toujours surtout c'est l'émission et bo ta susu émission mususu na bote ko c'est l'émission mokala te awa na solo na bino makaba ba vacances parce que tozana mois de juillet tango yango ba bakenda na ba vacances ceux qui tozolo la makambo oyo parce que il y a des gens qui se plaignent par rapport à ça. Na mukili hypocrisie le kimingi. Moi mutebisa mutu vérité ke koya pa nanga te ezate ba na ba ya ko bebisa ndako nanga. Koya pa na pa nanga koya te parce que bato bakoka te. Et comme ka ko lekela kaka mama pardon ça la te Michel oyo. Ta muse ko sunga bato basani bato bayoka. Michel na ute ko sala ngo kala mingi te na kasi ya 2 jours Michel aninga ya mama Elia Nitu en tout cas. Merci mingi na ningo za ko éveiller biso ba mémoire. Talanga likambo ekomela kingai ndeko lobi likambo oyo ekomela ke par rapport ya makambo ya ba vacances parce que quand on fait l'émission mutu na ninga conception na ninga ni aza ko concevoir to pe ninga ni aza ko zola émission na ninga aza ko décortiquer yango mutu na ndenge na ye ya ko décortiquer émission ko kanisa émission ba sele ngo boy ko kozala boye c'est vrai to kanisa ndenge moko teza normal. Au moins la mutu mususu pona nini koloba kio bato to kende ba vacances te pourquoi c'est tout bato balingo kende ba vacances na ndako bato pona nini ko sa ba émission boke bato ke ba vacances te pona nini bato to kola esika moko to mesela bolingo bo mwana bato to kola esika moko to mesela bolingo bo mwana pourquoi pas to kende ba vacances na ndako bandeko na biso il faut to kende ba vacances te ba komesa na ndenge nini nzokande batu na pesa exemple na lobaki ke mapasa babota ma mkolo moko tango bayaka na mokili mais tango bazonga kana lola to pe na monde spirituel nzamba zoka mutu na mkolo na ye bazonga mkolo moko te c'est pour vous dire que tango batu bozo kola na ndako boza bana mais tango mutu akona ba responsabilité tango mutu abali mutu akomi na ndako mona mobali abali mwasi azu bizali lene bizali mwasi basangisi ekomi eloko moko mwasi abali mobali ainsi de suite ndeko ayebisinga lobi mama Eliane ndeko bayaki epa na ye vacances camarade na mobali na ye baye vacances pa moninga ka ningi tuzuza ba mois de juillet toke vacances camarade nanga tokola na ye camarade nanga totanga na ye tomona na kala tika toka na vacances pa na ye ndeko ya mwasa kamati mobali na ye baye vacances na ndako moninga kokoma baye na vacances na ndako moninga bango baza ba couche tard bakolo ndako balala na bango ba mesena bi webi bato na biso ya Belgique balala no pona Belgique bato balala no ki par rapport bato France balala na bango no kinde balobaki bango balala no ki biso tozakata 23h ozobenga mutu minuit bato Belgique balinga bongo te bango partir à 20h 20h30 21h ko benga bango balinga lisu te balinga na bango ndenge wana te ya lokola na France to moti na 1h du matin mutu téléphone na obenga mutu bango babi za bongo te ndeko oyo awuti Suisse ay Belgique na mobile na ba vacances bolanda bien ba na ndako moninga vacances na bana mibale muto bayaki vacances na ndako epane na Belgique nde mutabenga po ayebisa ngai na solo la likambo kwa ba vacances bato ba vacances na ndako baninga mobile na yemesana komela mobile amelaka mwa mingi alinga komela mwa masanga mwa mingi mais tango ena ndako ya bato bosani ke eza ndako ya bato na sata mwa hypocrisie na mela te ndenge na melelaka epa na ngai mobile asimbi komelaka ndenge amelaka bon eza vacances ndako bayaki pe baoke musala te mais lokwa batanga na rythme na bango ya kolala noki ya mama netu ngaso komi 21h 20h30 misu nange lemba fone kendo lala pour kenda musala nasina mesana na nanga ndengwana
29 pour commencer à 22h ah ça facile te fona que ça ne il faudra que ndeko lala mais bato ba yaki vacances ba kotikala na salon ba vandi na bango ba bandi na bango komela ba bandi ko tala ba théâtre ba bandi ko tala ba émission ce qui fait que ba yako perturber moi muke programme ya ba kolondako ndenge ba kolondako ba vivaka na ndenge bango ba uti na comportement na bango ya Suisse ndenge ba yako vivre na Belgique na vacances ka ba yaki eza ko kolete comportement na bango na comportement ya kolondako ska ba yaki eza ko kolete mobala bandi na mwasi na chambre camarade na yango pe ba yepe na ndako bato kolala ba 1h 2h du matin voire même 3h bando ba vandela ka ba émission bando ba vandela ka ba théâtre et surtout ce moment ka émission polémique wana ba kolala te ce qui est émission zaka ya polémique ba kolala te ben monsieur zaka ke muto fungoli caméra zo finga muto ba kolala pongi te les autres déranger ba kolondako siko lokola relation eza ya mwasi mwasi akomi kozala mal à l'aise pour mobala azotia mal à l'aise soki bakomi ata minute kino bisa bango tabalala tokomi minute ye pe po oyebisa moninga ke bokendo la lekomi minute azokoka te oyebisa ye ndenge nini ozoka soli moto ye na mobali oyebisa nini ke tokomi minute kende kolala ozokoka te po moto quand même soko yepa na fo tia kaka à l'aise ata ozolinga te ata ozosepela te mambo azosala me ozaka na hypocrisie osala nini ay mama Eliane lokola mobali wana amesana komela eloko ni esala maki Amélie na mwasi bakoti na chambre balali sikoyo ndenge ezalaka ke moto oki posa ko se soulager abimaki ndeko ko se soulager abimi na sous-vêtement caleçon kaputula sous-vêtement abimi pour que ndeko se soulager kolonda coupé ya mwasi pe abimaka te abimi coïncidence donc amoni mobali ya camarade na ye nakaputula kolonda ku amoni mobali ya camarade na ye na sous-vêtement torse ni kilote te sous-vêtement kaputula caleçon obere mibali balata caleçon kolonda ku mwasi abimi mobali oyo abimi ana kwiti na ye aokende cote akoti toilette asubi to pasali pipi parce que moto asala pipi na sa kwiti moye acha place na sika nango penza ko subeleza te atelemaka chwa masuba nyonso tu na place qui vete pas ko vandela et pas ya ko chamu kongo et pas ya nini nyonso tu wana asubi na désordre pona nini po azaki na kwiti alangwaki abimi na chambre alati peignoir te abimi na kaputula caleçon ya pamba aki kosala pipi kolonda kwa mwasi abimi donc ye kutu mutana kwiti ko ezolobele le côté na ndenga subi na ndenga azongene na chambre koti mwasi atarabi nasala ndeni nalamusa mwasi na ye aya kotala na pamusa masuba oyo masuba susu ya masanga boye abite na otika boye te nalamusa moninga na ngai Brigitte yaka nani Brigitte abimi aye amemi Brigitte na toilette abitala tala na bimi pona ko se soulager entre temps pe mobali no abimi mais mobali no abimi na sous-vêtement caleçon ya pamba ndako eza na bana bon so ezaki bana mutu babimaki soki mwana mutu abimaki mwana mobali no boye na sous-vêtement tala ndenga subi en tout cas mama yo moko bongisa ponga penza na kosimba masubo oyo ya bakwiti boye te Brigitte asilikaka te Brigitte asiliki Brigitte nde mopaya ata yo moko boye nde penza ozoyemba bato na ndako no abi ata yo moko mobali na yo abimi na chambre na sous-vêtement soki ezaki kasi bana moto babimaki bamone boye tala modèle asali na toilette Brigitte azalaki gênée Brigitte asepeli te asiliki eleki jour moko le lendemain nango mikolo esilaki ya vacances te Brigitte na mobali na mwana basimizela basala nini bakei
banda bakenda wana ennemi ekota. Ennemi ekota. Pona nini Brigitte asaki nini? Brigitte asepelaki te. Brigitte asepeli te. Kosepela te wana eza ya nini? Eza ya soni ti. Kosepela te eza ya soni. Ninge ezalaka soki ozopesa motu likambo eza ya vérité, omona esali motu soni. Brigitte asepeli te ya soni. Un jour, deuxième jour, basemizela bakei baloba na lisu te ti lelo. Pona nini? Po bala musaki Brigitte ya kotala modèle mobali na ya saleli pipi et puis mobali na bimina sous-vêtement kaputu la caleçon na ndako ya bato. Voilà pourquoi toza kolobaki il faut ko éviter okende ba vacances na bandako ya bato. Muto mesana ko mela na ndako na yo, o mesana ko lango na ndako no muta ko tumisa yo azate. Mais siko tango kepe na ndako ya bato, zala na modération, mela na modération. Tala siko no biso babantu pour omona ta torse yesemi ki na biso babantu ezaka tabu. Esa la kasoni. Roke na ndako mutu te mutu na azala atika ka maillot de corps to sengle de tubengo na Kinshasa. Mutu atika maillot de corps. Bokoza na kati ya ndako bosemeki basemeki bana ndako po semeki na bango ala taka maillot de corps. Na miso basemeki ne akokate za tabu. Po ala tata maillot de corps na miso baleki akokate za tabu. Biso babantu toza bongo. Baboko le biso ndenge wana ezaka tabu pona biso ezaka soni. Sikoyo semeki na yo azali camarade mwasi na yo amonyo sikoyo na sous-vêtement ya pamba na kwiti wa torse nu olatika sous-vêtement oza à moitié nu nde mindele babengaka à moitié nu nde mindele babengaka ngo okoti toilette et puis osubi mabe okamati munduki o bombarder toilette o bombarder toilette nyoso to faut bala musa mwasi na butona po akopangosa soni wana epesa bango kanda bakenda libela ti lelo basola asute baloba na asute. Or soki bayaki na bango vacances na ndako wana te relation na bango eliaki ezala bien, relation elaki ezalaka malamu, relation elaki ezalaka malamu. Mais déjà Brigitte pe soni komona ke mobali na yo ndenge alamwa na ndako ya bato, mobali na yo abimina kaputula ya pamba, modèle a ko suba na toilette, modèle a BBC toilette na masuba subi de gauche à droite. Et ça, Brigitte sonne. Brigitte a kangé si camarade na ennemi. Asilika, ti le baloba na souta bi meliane. Koloba oboza koloba mama eza malamu pona batu batika. Soki baki vacances na ndako wana te. Banga baza binemi te hein. Binemi esalemi pona ni pona soni. Eza na bizaleli mususu ko sala mote soko keye pa ya batu. Bande konanga eza na ba comportement mususu oyo sala kana ndako na yo soki na ndako ba to ko sala yango te. Il faut ko zaka na ba limite ndako eza yo te, il faut za na limite et pas na yo mesana ko langwa ndengo lingi soki pa ba to ko langwa te de peur que ko sa scandale ko sala ko muko ya mabe ko langwa te mais là na modération o langwa pona nini. Il faut mettre la modération. Kolangwa te. Mais ce qui m'a dit c'est la molangwa. Attaquez pas bato. Akomela la modération te akolangwa kaka po eza nini bizaleli na ye amesana kolangwa. Akolangwa na ye kaka. Eza bizaleli moko akitoko te et surtout que toza na mboka ya poto. Poni to sala ke OK ata na Congo batu boni bati bazonga na bandako na baba kendo vanda. Au moins te et pa na biso na kola ame, même na kendo vanda na appartement. Même que va dans un hôtel, même que va dans un flat, peu importe. Pourquoi? Parce que ndako so tika ngokala ndenge bokolaka baleki otiki kuna nata ngokola kita musu bizali ekokukana lisu te oza muto uti poto olingi su makelele te na ndako banakazi bako banda makelele babandi boye tout ça mais oza déjà muta poto mato emesana su makelele te okolobana ça dès que va dans un hôtel pona lingi makelele te. Alors il faut tout bako changer makambo ebele to s'intégrer na makambo ya malamu yango mundela bongisaka vacances na ye oko bongisa ta 2 ans 20 muko bokende vacances moya kitoko ozubana na yo boluwenda ko moko boye maison bobimi boki kolia
Nabana, bobimi boke plage, bobimi boke restaurant, ni bala ba Congolais balinga na bango restaurant te. Bala ba Congolais balinga ka moi ça na ba semol na ndako. Oh so boke vacances, et ko ça ke moi ça pe ma pe moi mke, ma mba olamba na ba semol les asusute, boke ndo kolia moi libanda, bobimi boke kolia na moi restaurant, ils ont ba tsape bino bolingo, et c'est la bino pe bien. Ata bolingo o babaka bolingo kaka ya daga ka na kati ya lieu sacré ceux qui vont en vacances boko sala ngo autrement de bosala ko pe na ndako po ndako ko na ngo ba habitude monotonie bo mesana mais so boke bo na hotel bolingo zo ka ya mwa sika boke na ngo pe na ndenge pe mususu boko sala ngo pe na ndenge mususu ceux qui boke vacances mos na mobile na ndako ya batu boko bando kanga pema bozo kanga pema est-ce que bazoyoka to bazoyoka te. Bokozala pas à l'aise, quelque part Bokozala mal à l'aise. Moi de juillet Angola, moi d'août Angola, les autres qui ont ban. Yo ose qui na programme, ose à ban, bokin de vacances et pas en déco. Te ko kende te, bokin de te. Ceux qui m'ont na yo moko, oui. Ah, n'a pas petite soeur pour 3 jours, ça va. N'a pas grande soeur pour 4 jours, 5 jours, ça va, tobo été. Mais il y a comme ma famille mobimba. Papa, maman, bana. Boke nanda kwa moninga. Na vie à lelo, moi été. Surtout batu ya bana. Okomona mwana na yo. Akamati créé azo comme na mur. Eh ba kopekse, botika moninga ya vacances sa kanako. Mona bana bakoya mukolo ndako bakomaka na mur te bana no bazokoma na mur et puis yo maman ozomona ngoza normal botika mona saka nako botika cha moninga mala lesko moninga ina vacances pour muto mtoza na ndenge ya dikaka bana na moninga ina vacances botika cha mala les okomona bana na oba matina ba fauteuil ba bazo sauter cheval kidi bazo sauter na ndako ya batu na bakiti ya batu omona pe maman vandi ozotala no ka bazo sakana non. Yango biloko ande mwana bandeko ekabola ka pe batu ba comprendre te omona muto kendaki vacances pas moko boyena bana kolonda kusoko asepela kite moyen aloba ezate atiki kaka bokende na kati ya motema atikala na kanda bana bakoma na ba mur ba sota okomo benga mutu azo yambo na téléphone te ozo batayemba na téléphone te pour bien so yambo ka vite boni vous a bien peut to bien azo bango bise ke tozo ya vacances. Pona nini poto mo kendeki na bana mbala wana basoteki na ba fauteuil na ye bana ne basotana na ba fauteuil te okomona mutu mususu penza kepa ya batu na bana mwana azomata likolo ya mesa ya ndako ya batu mwana azomata likolo ya mesa mama azomona ngo normal ule pekisa mwana tika komata non amona ngo normal ke mwana osakana non kosakana ya bana eza ya ba jouer et puis ce qui boke na ndako ya batu omemi na ba jouer po bato akendaka akina bana na vacances amemi na ba jouer omemi na ba jouer bana basakani soki bana basiko sakana ko tika ka kolonda ko ya kobungisa te longola ba jouer bana basakana kinango zongisa wana place zo brosse kombola ndako ya moninga zo se pierre passé na ndako ya moninga zongisa ndako na propre ndenge ezalaka. Oza na vacances et pas ya moninga kotika teke ya lambela chaque jour te boza na cuisine ya zo lamba zo ka telema tungulu zo ka tele tomate oza pe ko aider moi mke parce que vacances na ndenge bozui akenda pe musala ye pa na posa fa pema tango ye vacances na ndako ya moninga siko fa banda ko lambela na yo na bana OK za vacances moninga wana pe ana posa repos po asala kati moninga oyo zo kende vacances pas na ye aza pe na besoin à se reposer pour asala ka babengi ngo vacances mutu so za na droit ya vacances babengi ngo vacances mutu so na droit ya repos moninga oyo kende ndako ne omemili bana ope mandenge nini moye pe mezate pour fa banda ko lamba alamba po bolia mutu muso akoza lake akena e vacances te mais ko za période de vacances azova na ndako soki azaki ala mukaka 5h 6h kwa ke musala abandula mukana ya 11h midi po azopema nzoto
Et le but que vacances, il faut le montrer à pas na yo, ou quand on va na yo, beaucoup ne pas moninga, mais moninga on peut matin. Attends, on t'a déplacé te. A qui n'a pas comme sous que vacances. Nanda kune mo azo ça la vacances azo paiement. Ce qu'on me sonne qu'on a 5 heures pour que musala. Pendant les vacances, on a sous 5 heures te. On a 10 heures, 11 heures. Après, nous sommes autres naïe. Bande koto na mboka mundele. Tout s'intégrer na makamba malamu. Kende pas moninga 2-3 jours, zonge pas na yo. Moninga fa paye mes vacances. Ala la moi pongi a moi mingi. Appelle mes sanzoto na ye. Pour les vacances. Faut pas que baby sa vacances à baninga. Pour baby sa vacances à baninga te to boy kotala na te kotala na malamu. Mais surtout bato ya bana. Bokelanda ka moninga. Wala bana ni 7 na yo moko bokomi 4 bato bazaki baliaka mapa na bango kaka 2 baguettes faut bandolia 6 baguettes omona pe kikokoto loboko makasi olinga kobimisa mbongo te ndenge ke vacances na pona yo osala économie na ndako ya bato loko ke vacances boye bakulu ndako balesa yo bamelisa yo yo sala économie eza bien te eza mabe. La vie est devenue trop chère. Vie est comme cher makasi. Faut pas quoi abuser. Pour nous comme ça baninga kaka masumu ya ofeli, faut quoi abuser te bandeko. Pour que les pas moninga eza mabete, mais kende na moi centime na ona poche. Na tongo bima kende somba mapa. Zo moninga bo kende Carrefour, ça ba course. Somba milk, somba chocolat, somba bonbon, somba boye. Pour moninga sepela. Parce que ce qui n'est pas moutou, n'a pas la vacances. Aussi, je bloque à coller. À moi, la sous courant, t'es na maïté, hein. À moi, la normal, pour la nini, pour poser une sambon, on se mangombe, bozolia. Mais ce qu'on se sent en gote, il y a ça la nuit, ce maman. Vacances, c'est comme une gaille. Moukwa liboso a mis balai, a mis ça, boire bien, boire le bienvenu. 4e jour, il m'est réchangé. 5e, il m'est réchangé. 6e, il m'est réchangé. À ça, baïe, n'a pas besoin de eh. Ye anangul pa bana ne bo basela nga ko basela nga mai na ko lia bozo mona makambo to lo baboy eza malamu eza mabete parce que ko yebsa mutu vérité za difficile mais tango yoki ngo bona ninga etando yike yumo ko kele ngona bobi pardon vacances na ke pa Marceline na ke tembadi na ke na ngatela o ngana yoki boy na ba Michel pa Marceline na kende te bato ba koma ko filmer na bato na banda kuna bango oza na vacances nyoso zo sa zo ba te moninga pa zo filmer yo bato koma ko filmer bato faut ça très attention. Voilà moi mukina kina ngoko sona bino yango wana na pesi mbote na bino nyoso tout ma famille du cœur na benga bino ma famille du cœur vous êtes ma deuxième famille. On a bien rabino ma famille du cœur, famille nanga ya motema. Merci mina bino nyo surtout ba yebolinga mama ili anitu. Bino nyo surtout bo sepela mama ili anitu. Na bino surtout bo partager ba émission mama ili anitu. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki. Tata nzamba karusa kumu. Nzamba nubeshene bana betu bons. Bisous. Bonne journée. Bye bye.